Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Et ceux qui ont quoi na maboko ya mutabongo ako comprendre que ça une étoile et service nyoso ya ko sala epa na yo et ko permettre étoile na yo fungama te parce que Satan azaka ne loko apesa ka batu te. Satana akopesa oka o ezepa na yo mais pour détruire yo. Et oko remarquer que ça na catégorie ya batu mususu ba kutana na batu basukola bango. Basukoli donc basukoli yo eza juste nini ba pesio esprit moko ka ya mai. Oui, commission kitoko ils ont même lombongo mais après étouffé ba yibi étoile et nalingina na faire comprendre batu ba na biso que batu nyonso o ba chama kolo na bango na bandako banganga ce qui étoile na yo comment étouffé c'est que ba yiba étoile na déjà parce que c'est possible que ndenge papa chikazabo ba moni ki azo sala musala na internet kitoko ils appellent na batu musu ba ko sepela na ba ko sepela na te ils appellent na batamiso molilo akoya a étouffé étoile na yo to pa yibi étoile na yo moko remarquer pena que chaîne chez biso TV et qui n'a bien ba vie ça la kebele beaucoup peno salipe bo moni ke batu batali ya moto c'est juste parce que chaîne ils ont marché par rapport à étoile on a pas besoin entreprise na yo ko marché par rapport à étoile on a pas besoin na makambo nyonso moto zo sala na vie ekosimba tope ekosimba de niveau élévation na yo eza niveau étoile onzambe apesho na sala maintenant basali ya nzambe soki bamoni étoile wana bako appuyer yango bako soutenir yo po étoile fou po avancer mais bato soloka ba magicien ba rose christian bato nyonso bazo travailler na Lucifer ba collaborateur nyonso ya Lucifer parce que monde ya ténèbres ils a monde moko ils a vaste et parmi ba collaborateurs la campagne boye à convaincre ngana niveau nyonso et na comprendre que mosali obiso total ke na TV biso to mona est grand mais pona ye ayebi que déjà boma vie na ye abomi étoile na ye et azolinga pe ngai pe na salani na boma étoile nanga et ça musala satana salaka satana za ange de lumière et ba benga na likolo et bible obi bazwa bokonzi ba pesa biso pa batu ba pesa yango biso batu et le diable souci na yezala ka moko nini ngi na yebisa ozola nanga ke enfer ezala pona bana nzamba te place na yo na lifelu ezala raté enfer ezala pona mutu te parce que nzamba za papa nzamba okozwa jamais mwana na yi ata yo ndo la nango za na ndako boy mwana oyo boti oki jamais kopesa e punition oyebi ke eboma mwana oyo et nzambe tango mutu asalaki mabe ayibisa yuta na mabele kozonga na mabele et satana du fait kaza ange basala bango na moto nde pona bango punition na bango za na enfer na lifelo sika moto eza le roi ozumbi sozongisi na mai kuna bango Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir mbote bozali ebele bokola na émission na pesi bino mbote encore une fois merci na fidélité merci na confiance bosala biso na Chebiso Télévision la chaîne qui vous ressemble merci mingi na ba partenaire na biso ba ko soutenir Chebiso Télévision merci na maman Daniela Ekombolo apôtre Ekombolo na pesi mbote et siko zwami maman merci pour na nyoso ko sala maman Daniela Ekombolo. Merci mingi na maman Chantal, maman Gisèle na pesi mbote sika ozwami depuis France. Merci na Lady Moukadi, merci na batutu balingaka Chebiso Télévision, chacun na pesi mbote sika ozwami. Merci na nyonso boko sala nzamba pamola bino. Bandeko balandi lelo tokolobela nini? Tokolobela bongo o etali ba étoile ya batu. Lolenge kani voulais dire batu ya ba sataniste ba yibara étoile ya mutu pour ba yibako sala yango makama mulili to développer à travers cette émission pour comprendre ndenge diable akotaka na vie ya mutu pour abebisa étoile pe lolenge nini ko protéger étoile na yo contre diable contre satana na yango na yameli bino moto na nzambe prophète tia yende to kobeta masolongo papa na pesi mbote mbote papa chic sango nini ngolo nzambele kinyoso papa merci na ndenge ndimi ko ça na biso émission lelo na yango kama biso na prière ya mboto ba émission lelo OK na lingi to sambela kolo yesu na pesi yo merci parce que bibi na circonstances surtout komisa yo na pamboli parce que permettre
que émission oyo écoute na ndeko moko na mokili mobimba na ndako na téléphone to esika nyonso azali. Prière nange eza que molimo mosantu malobo ekobima ezala malobo ekosimba mitema ya bato. Jésus-Christ de Nazareth te promettre yo que tout ce que tu vas faire à travers cette émission le kumu ozongaka epa na yo. Na pamboli chaîne au Shebiso TV, na pamboli promoteur na yango pe na pamboli bato nyonso bazosala na chaîne, na pamboli pe munoso azolanda biso na kombo ya Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant balandi na bandi émission oyo ezali bongo protégé par le Saint-Esprit penzamba ko kamba biso e bandeliti suka émission lelo. Moto na nzambe lelo to kolobela mayimatali étoile ya moto. Étoile ni koloba nini ya moto kota na muzindo ya émission yo. Oui, étoile, il y a des gens tant que tozoloba étoile pona bango bazomona ka étoile eza eloko moko ezaka likolo. Oui, ezaka na sanza. Ndenge moko oyebi que étoile na sanza étoile eza munene par rapport ya sanza. Ndenge totangi na classe mais du moins okomona que étoile ezomona na muke parce que eza musika koleka même sanza. Étoile na anglais balobi star. Na vie mutu na mutu azana étoile na ye. Étoile ya mutu eza nini? Tant que tozoloba ke mutu azana étoile, tozolobela makambo fu mutu akoma. Donc étoile na yo ezo représenter directement makambo yo fu koma na vie. Niveau ya étoile na yo eza niveau ya grandeur oyo nzambe achakati ya mutu. Yango ndeza étoile ya mutu. Voilà. Moto na nzambe lelo tomoni bato mingi bakomi ko yiba bango ba étoile. Lolenge kani munguna satana yibaka moto étoile. Na biloko nini oyo osala ke diable azo étoile ya moto. Oui, Bible lobby, mon peuple périt faute de manque de connaissances. Il y a beaucoup de gens oyo abotami na étoile na ye. Obiso tolobaka ngona langage moko normal kilobaka muto azana chance muto penza azana chance. Abotami na yango mais du moins comme na temps moko na ye moko akomi comprendre vie na été. Nazwa grâce nzamba salinga grâce chaque jour na bureau na ngana église na yambaka batu ya ba sorte nyonso. Oko remarquer la plupart ya batu to yambaka komona surtout bana basi azoyebiso ke papa ye moko azoyebiso papa ngana zaki na étoile ya mibali. Okomona mibali bazoya mais bayaka kaka yebi nzoto na ngaki. Ngai na bande kozanga musala te na bande kozanga mbongo te. Mwana mobali okomona yebiso papa ngab nazwi ba misala ya sorte nyonso. Mais du moins na se retrouver chômeur et puis nazana eloko te. La plupart ya bato bongo eza bato yo esi bayiba étoile na ye. Ce qui tout tangi na mukanda ya Matthieu, si je me trompe pas chapitre 2, oko remarque que Jésus-Christ a botami. Bible lobi ba roi mage ba moni étoile ya Jésus. Et ba kei po ba adorer étoile. Ba roi mage ba moni étoile ya Jésus. Parce que ba roi mage baza banane, ba roi mage baza batamaye lelo tant tokolo baloko ba savant, mais bango baza ko tanga ba minzoto, ba yebe ke étoile ebotami eza mutu boy. Et tant ba moni étoile ba comprendre que ça na roi moko abotami. Et to kende to adorer. Bible lobi na nzela na bango tango bazo kende, ba kutani pe na roi mususu azaki na place Hérode. Alobi étoile yango ebotami eza wapi? Mwana ngo abotami eza wapi? Ya lobi ye pa kende ko adorer. Or alingaki plus ko kende ko adorer te, mais alingaki kende pour a détruire étoile ebotami. Parce que amonaki que ngana za roi en place. Étoile ebotami ye pas za roi. Ce qui n'a tiki à combattre ngai, à remplacer ngai. Donc na sala nini? Il faut na kende na boma étoile wana. Eza na bato belé ba étoile na bango ekufa parce que eza na deux types ya bato ba mona étoile ya bato. Oko remarquer bato baloba na biso na quartier mwana aza na chance mwana aza na boza bazo tâtonner. Mais du moins eza na deux types deux catégories o ba ko remarquer que muto aza na étoile. Eza na catégorie musu ya bato ba mona ke muto aza na étoile ba sungi étoile efungwama. Eza pe na catégorie musu ya bato ba mona ke muto aza na étoile et puis ba étouffé. Bandoki, ba magicien, ba marabout, ba tout ba travailler kana diable. Parce que papa chek mutako saote kala toyeba keza na batu moko bazaka ofana na banzela. Banda ko tali batu ba misapi. Atali lobo pomme de main na yo, ayebisio monim ayebisio makambo ekomela banda benga bango ba voyant ba mbikudi. Et lelo batu ana nyonso pe ba koma ba sali nzambe. Et ceux qui ont quoi na maboko mutabongo ako comprendre que ça étoile et service nyonso ya ko sala epana yo
et ko permettre étoile na yo fungwama te parce que Satan azaka ne loko apesa ka batu te. Satana akopesa oka o ezepa na yo mais pour détruire yo. Et oko remarquer que ça na catégorie ya batu mususu pe bakutana na bato basukola bango. Basukoli tant basukoli yo eza juste nini bapesi yo esprit moko ka ya mai. Et commission kitoko ezo memelo mbongo mais après étouffé ba yibi étoile na yo. Et nalingi na faire comprendre batu ba olanda biso que batu nyonso o ba tia makolo na bango na banda kwa banganga soki étoile na yo ekoma étouffé te c'est que ba yiba étoile na yo déjà parce que c'est possible que ndenge papa Chika Zaboye bamoni ki azosala musala ni internet kitoko ezapena batu musuba ko sepela na ba ko sepela na ote ezapena batamiso molilo akoya a étouffé étoile na yo to pa yibi étoile na yo yo moko remarquer pena que chaîne chez biso TV et kendaka bien ba vie za la kebele moko peno salipe bo moni ke batu batali yangote c'est juste parce que chaîne ils ont marché par rapport à étoile on nzamba pesio entreprise na yo ko marché par rapport à étoile on nzamba pesio na makambu nyonso mutu azosala na vie ekosimba tope ekosimba te niveau élévation na yo eza niveau étoile o nzambe apesio na sena moyi. Maintenant basali ya nzambe soki bamoni étoile wana bako appuyer yango bako soutenir yo po étoile efungwama po avancer mais bato soloka ba magicien ba rose christian batu nyonso bazo travailler na Lucifer ba collaborateur nyonso ya Lucifer parce que monde ya ténèbres eza monde moko eza vaste et parmi ba collaborateur ya Lucifer eza na ba collaborateur o baza na sete koleka ba sorcier parce que au monde na monde ya ténèbres eza lokola ba département tozana ba marabout tozana ba nganga tozana ba batu nyonso wana to mona ko to lobaki basala na misala ya satana et bondoki eza lokola bozana ndako eza lokola mutu mo azalaka na porte sentinelle talaka sentinelle moko d'entreprise donc à cause wa jamais mbongo koleka mutu asalaka na bureau eza lokola bondoki et bango nyonso wana bit na bango parce que la mission du diable est tridimensionnelle. Na mokanda Jean Bibi musala neza ko boma ko yiba na ko bebisa. Il y a beaucoup de gens au vina ye bébé za te po ba lokaye na famille. Mais juste parce que ba détruisait étoile na ye, c'est parce qu'il y a kutana to musuna bato mabe. Et ba étoile ya bato, ba zwaka ba étoile ya bato plus nanzela ya ba rapport sexuel. Nanzela ya ba imposition de main. Parce que étoile a muté fandiao. Okomona mutatala muto azana étoile parce que amoni étoile mutu et okokutana na mosali ya nzambo déjà yemo kaza collaborateur ya Satan et tango azo chao maboko olinga te soki étoile na yo eza étouffé te c'est que étoile na yo ba yibi yango na yo zolandanga il faut kokeba na lobaka chaque fois na bémission nanga ko yoka basali ya nzambe ko yoka mate assez bien mais du moins avant obenga mosali ya nzambe opesa ye sujet na yo asambela pona yo il faut yo po sambela otuna penzambe que est-ce que oyo azaya yo to azaya yo te est-ce que noko benga to na benga te parce que nzamba ko permettre jamais mwana na yako ya na isika ya mabe et na ben position de main ebelé to zwa ba étoile kenda na bako sukola mususo ba sukola biso ba étoile kenda na banzolo ko musu bakata biso na ba maison musu to kenda ba étoile ba to ebelé kenda bongo na kutani na mwana mwasi moko ayebisinga lobi prophète ngai vina ngezo simba lisusu te naza na lopangu nanga moko mais po ba locataire kaka baya kokota ekomelinga difficile abandi otangelanga papa moni mokonzi bwenga na bimana yo moni bwenga na bimana na okotanga kombote ayebisinga prophète na bimaka na mutu moko azapeka nganga nzambe mena okoloba religion to pe nini oyo azana ngote voilà pona to bomba bandi ko na biso ya église mususu parce que bana nzambe ba Holanda biso ebele batu mususu baza ba Holanda biso azana besoin ba nzambe soki to bito loba ekozala bien te abina kutani na ye abi papa wana abanda opesa nga mbongo ebele abanda ko soutenir nga ye muta sombela nga lopango na zanango mais à chaque fois to banda ko bima na ye okomona bana nzambe bolimbisa ngai vraiment parce que tozoteya soka za likolo na yo okomona juste afungoli misu afungola misu et puis azoluka vérifier ayeba ceux qui n'a éjaculé déjà tu n'as éjaculé donc ceux qui n'a se satisfaire tu n'as se satisfaire et puis na tango ako comprendre que ngai
na komi na ba sentiment na lingi na se satisfaire ndoko mona fungoli pena misu na ye likolo misu nanga azotala nga kaka boye et na comprendre que eza na tangu wana nde oyo mwana mobali abande ko mela étoile ya mwana mwasi mama ozolanda ngai papa ozolanda ngai eza na bana basi musu tokutana na bango aza mwana mwasi ya malamu te ameli étoile eza porte d'entrée makasi yi o muto koteka étoile na eto pa ko kaba étoile na eza rapport sexuel. Bien aimé dans le Seigneur, na rapport sexuel tout ça la transmission ya ba esprit. Parce que tozo koma nzoto moko na nzela rapport sexuel. Voilà. Oya pesi yo oya zanango yo po pesi yo zanango. Yango ko remarquer que na nzela rapport sexuel ceux qui mobile azana ba infection akaboli yango na mwasi. Ceux qui mobile azana malade akaboli na mwasi. Ceux qui pe mwasi azanango akaboli yango na mobile. Eza pendenge moko tozo kabola vie. Vie na yo ebeba peut-être dans le rapport sexuel au sala. Vie na yo ebeba peut-être dans la imposition de main. Oh yozwa. Et ezape na banda kumususu soki okoti yango étoile na etikali. Parce que ezana bazamba o eza sacrifié, ezana ba mapangu o eza sacrifié, ezape na ba aveni o eza sacrifié. Ezana ba aveni mususu to remarka ka soko fandi na aveni wana. O mona ke na aveni o batu babala raté batu batanga ka me basala ka misala te. O remarquer que okenda na bana no banda lo ba français bana ndaku basala ka mobulu te mais banda ba kota na aveni ba vie beba. C'est juste parce que toile na bango est comme utilisé par rapport ya aveni ba fandi. Donc batu ebele bateka bétoile na bango na nzela ba rapport sexuel. Batu ebele bateka bétoile na bango na nzela ba imposition de main. Batu ebele pe bateka bétoile na bango na nzela ya bandaku o bakota. Yango na foko keba ezana ba conseil mususu ya kolanda ezape na ba conseil mususu ya kolanda te. Papa Chic na bande ko réfléchir sur verset moko na Bible. Bible solo bana biso na si je me trompe pas na mukanda ya 2 Rois chapitre 3 verset 16 ou bien 1 Roi chapitre 3 verset 16. Bible lobi na biso boy. Il y avait 2 femmes balali na mbetu moko. Balali na chambre moko bazaki ba femme prostituée. O aboti. Mais na katikati ya butu muninga laleli mwana ni mabe mwana kufi. Et a changé mwana ya muninga, azu mwana muninga ya bomoy, azu mwana na ya kufa acheli muninga. Et azu mwana muninga tepo akolisa ya bokola ye. Mais azu pe mwana muninga wana po abomaye pe lokola mwana na ya kufa ki. Parce que tangu bake pa roi Salomon. Roi Salomon atuni bango. Alobi o aza mwana nani? O alobi te o mwana nango mwana nga roi Salomon azu mopanga. Alobi to kabola ye. Tangu alingi akata mukolo mwana alobi te. Na komona jamais mwana nanga kufa. Lokola ya lobi azwa ye, bo pesa ya azwa ye. Mais oyo ayebi kazaki mwana na yeta lobi te. Pasola eka katikati ya zwanda munga pe na zwanda. Donc alingi na mwana oye moka zwaki ya bomoy. Akufa parce que azwaki mwana muninga. Te po bokola ye, mais po bomaye kaka. Il y a des gens o bayaka na vie na biso na mission moko. Ayebi ke lokola ye échoué, alingi sale fort, yo pe échoué. Yango ko mona bando peso ba conseil kene na kwanganga. Papa Chic, au moins na musalo zo sala bo. Batu nyoso tuté ba osepela no. Eza na batu ebele déjà vie na ye kufa. Et azolinga vie na yo pe kufa. Azolinga musala na yo pe kufa. Ndenge ya yepe e kufa. Combien de gens o ba proposer nga déjà papa prophétia. Eza na ndako moko eza kuna tokende. La fois passée jeudi eleki. Eza na ndeko moko musala nzambe munene ya mboka oyo. Abenga na bureau na ye. Toketo kutani ayebsinga bi prophète nazana makamoye bisayo atali mutu kana yena ngabi aseki alobi prophète yo kota mwana mitu kabwete par rapport à kombo za nango na mboka o abina sepela kano makasi ayebsinga zui $500 akabelinga alobi prophète nazana besoin na sunga o na vie na yebisi oko sunga nga neti na nini alobi prophète na ningi na sunga yo ezana musala moko na olinga to sala na yo na yebisi musala nini ayebsinga bitokota na mutu katokende tokei tokutani na muninga moko pe musali ya nzambe eye abandi ko yebisa muninga wana musali ya nzambe donc c'est comme si abandi ko lingela ye ngai dazo yebisa ngo moninga yi na ningi to bozala na ye bo banda ko vivre na ye omoni musalo yo esenga spiritualité za ba porte belé abandi ko convaincre ngai donc souci na ye zaka nini ngai na koma pede
que moni faut banda kubimana ya ko soutenir yo ko sala boye voyage ezali a peso le pang na ma campagne boye a convaincre nga na niveau nyoso et na comprendre que mosali obiso total ke na TV biso to mona est grand mais pona ye ayebi que déjà boma vie na ye abomi étoile na ye et azolinga pe ngai pe na salani na boma étoile nanga et ça mosala satana salaka satana za ange de lumière et ba benga na likolo. Et Bible obi bazwa bokonzi ba pesa biso pa batu ba pesa yango biso batu et le diable souci na yezala ka moko nini nangi na yebisa ozola nanga ke enfer ezala pona bana nzamba te place na yo na lifelu ezala raté enfer ezala pona mutu te parce que nzamba za papa nzamba okozwa jamais mwana na yi ata yo ndo la nango za na ndako boy mwana oyo boti oki jamais ko pesa e punition oyebi ke eboma mwana oyo. Et nzambe tango mutu asalaki mabe ayibisa yuta na mabele kozonga na mabele et satana du fait kaza ange basala bango na moto nde pona bango punition na bango za na enfer na lifelo sika moto eza le roi ozumbi sozongisi na mai kuna bango bazala l'aise ba supporter mais yo mutu supporter te et yango wana diable asala ke fort lokola ye azo ke na enfer azwa yo pe amema yo kuna yango na ngina ebisa yo batu ebele bazoteka ba étoile na bango par rapport ya ba raconte bakutana na bango bakutana nango ayokili solo muninga sombi mutuka ayokili solo muninga zu mobile ya ministre ye pa kei ayokili solo po ya bala salara boy ye pa kei bien aimé dans le Seigneur ba porte ebele zo fungama ba étoile batu ezotekama à partir biloko na oto ebisa yo dejo kotanga kwa nganga bien aimé dans le Seigneur benga mosali ya nzambe toko sambela toko sunga yo to muso kutana mobala mebozo remarquer ki bando kutana mobala na makamyo sebeba bando kutana mwasi na makamyo sebeba l'on se retrouvé na sida on se retrouvé na ba malade belé ba infection ici la même te na nzoto na on se retrouvé zo botate peut-être étoile na wana ya mabota bakenda nango étoile no ya musala bakenda nango au fungola porte d'entrée moko amuke et yiba étoile numéro prophète yango wana soko ko benga toko landela na prière et puis nzambe akozanga te ko pambola et makambo esala ka ba étoile ba to etekama eza ya wana tolobika mwa mukie nebike mbala sima to fungola makambo susu ya bien. Merci Motuna Nzambe na bandi émission ya 20 minutes oyo eko édifier peuple de Dieu mais Motuna ya suka Motomara lobaki étoile evana na nus est-ce que c'est vrai étoile ya Motovani na nus étoile ya Motovani na nus te nulle part makambo vous savez il y a des choses au tolobaka mingi tolobango par rapport à expérience. Mais du moins étoile ya mutu efandi na sexte. Mais pourquoi ba to kisi balinga oza mwa mbali na simakaka na nus pourquoi les aradu ya nini problème makasi ezanini diable a utilisé ka plus ba interdit toza na deux royaumes tango nzamba sali toza na royaume à ténèbres na royaume à lumière et royaume à ténèbres ezakaka le contraire ya makambo royaume à lumière ezo sala soki mutake ko zwa kisi. Je connais un prophète qui était venu chez moi ayebisi ngobi papa na landio na TV na ye na tubela na yebisi nini ay prophète nga na zwa kisi ba yebisa nga pona sakola makasi il faut na bimana mwana mwasi avant na matana cher mais kako imaginer mutu avant matana cher il faut bimana mwana mwasi pas sakola makasi or soko na royaume ya nzambe basali ya nzambe ya solo soki akoyi ne kobo ako se sentir étouffé alors mona ki azokoka mais quand on imagine na otyo koya ne kobo après na matina ote ya bato yeso akufela makasi ane ko uta wapi maintenant pour na diable ezake il faut obima na mwana mwasi pozwa nguya ya kosakola mais pour na nzambe eza interdit place kaka oyo mutu ako passer rapport sexuel eza kaka liboso jamais na sima et soko kutani pena mosali ya nzambe o azo appuyer makambu yako sangana tana mwasi na obali na ndenge ya sima faut comprendre maman kaza na race nini ya bato eza moko ya ba porte d'entrée makambo ocholoba o que bakoki ko étouffer pétoile na yo rapport sexuel nyoso nana ndenge ya normal nana ndenge ya normal te soko kutani na mutu ya mabe ako étouffer toile non sota ko yiba pétoile na yo. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Na bandi batutu batuna ramituna. Ozali première partie, torozon la deuxième partie pour être to koba na tokota vraiment na mozindo na émission oyo
concernant Étoile Yabato. Voilà, numéro de téléphone, mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui. Numéro de téléphone à Prophète Ezali, plus 243 84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. Mot de la fin, de Kozo Landanga, que Étoile Nayo eza ici, eza destiné Nayo, eza makambu o nzamba bombi po Nayo. Et côté ka Étoile Nayo te po na mbongo. Côté ka vie Nayo te po zangi, po komimpiaka, po zokelela, mosala nzambe. Côté ka bonzambo ozana ngote po moni ministère ezo simbate. Ministère yo te mutu senga nzamba pesa yongo. Mais nzamba pesa yongo. Parce que na bota mara na esa nzambe te fona za musala nzambe. Et bato nyonso nzamba bengaka, baza bato bakimaka nzambe, mais nzamba landaka bango. Preuve ya Moïse, la plupart bato nzamba benga na Bible, o basala nzambe na nguya, eza bato balingaka te, mais nzamba imposé bango. Et yo pozo landanga, ba moment ozo lekisa difficile, ekoleka, zalaka persévérant. Kanga mana nzambe, prière, mabolongo na se, sacrifie-toi, ba biso ozo mona peut-être na telemini boso na onazote ya bato. Et ça parce que na passé ba moment moko très difficile na nzambe. Nazala pe na nzambe na zamba. Lelo nzamba bimisenga na miso bato. David azala na nzambe na zamba. Zamba ezali ya préparation. Mais okufaka na zamba te. Parce que David azalaka na zamba, bande kone bazalaka na ndako. Mais David asuka kufanda na kiti ya bokonzi. David asuka kufanda na roi. Problème ozo lekisa eroboma yo te. Na lingi na yebisa yo que étoile na yo ekenda, c'est possible o récupérer yango na Yesu elongo. Benga musali ya nzambe toko sambela et puis toko sakola pona yo. Et puis conseil sou na ngina pesa yo ko koma PDT pona mbongo. Ko simba kisite pona mbongo. Ko kene ndako nganga te po bota parce que mutu apesa o libala ana bon moyo. Mutu apesa makomi ba ina maboko mibale akopesa musala. Mutu apesa o misu akosala ke ozwa o baninga bazozwa te. Bartime abandaka koyoka ke mwasi mbongo nini mais mukola belelaka Jésus eza mukola longwaka na étape koyoka akoma na étape komona étape oza nango peut-être oyoka muninga bali oyoka muninga boti oyoka muninga zui omona lokwa yo esimba te na ngina biso sa lokwa Bartime belela Jésus akotelema po akota makambo nayo tika nzamba pambola biso. Voilà, merci mon Nzambe. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci na Jonathan Mukadi. On a notre prise de vue. Merci na ba sponsor na biso Maman Daniela Komolo na Pession Beauté. Merci na Lydie Mukadi. Merci na batutu balingaka chez biso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Batutu ne bomoni ba numéro na biso zawana bobenga biso na remarque pour na ba idée. Nzamba pambola bino tokuta nimbala ya sima soki yezo zongite. Bye. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Shebiso TV, oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.